Insécurité dans la ville province ya Kinshasa, c'est le commandant ya bataillon PEM, le colonel Désiré Moumessa, le ranger Sakitaki na route Mokali Touzali, na commune ya Kimbantseke. Reportage. Insécurité zali ko persister na route Mokali Touzali na commune ya Kimbantseke et sikawapi population bazali kolala te likolo ya ben civique. Yangonde et justifia qui présence, il y a le colonel Désiré Moumessa, les rangers commandant ya bataillon PEM na terrain, et zala qui sous ba acclamation ya population. Neti na lupangu oyo bozali komona bango bakotelaki bango mikoleleki epa ya ba criminel oyo bayaki na minduki babuki bakoti bayibi biloko ya ndenge na ndenge kasi na grande surprise na bango les mêmes criminels baye kobwakela bango lettre ki bakozonga lisusu pona kokotela bango. Informé de la situation, les Rangers, le colonel Désiré Moumessa, commandant bataillon PEM, a kitaki tikuna a koti na lupangu, pe a rassuré bango ke a veiller na sécurité na bango. Na kobima na ye, les rangers asangisaki population pour na ko sensibiliser bango awa na route Mokali. Olobaki ke kote kulunda ba criminel ba policier ba sa tracasserie. J'espère que vous avez besoin de quitter. Patrouille et qu'on a la micolonion so kotoyo. Qu'on jambo kaliki ke vous a la kimia. Nangambu ya population pe communication et salamaki boye. Tala Lisu likolo ya lisu kaka ndenge elobi les rangers le colonel Désiré Moumessa commandant ya bataillon PEM awa tokotikela bango lisusu tante po les rangers déjà à Telemi ville province ya Kinshasa ezali sous contrôle ndenge elingi mokonzi ya mboka commandant suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Mon colonel Désiré Moumessa, les rangers papa Moussala Kitoko avec un pacte paix idéologie. Yekeyo.